Bonjour, bonsoir, ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre. La vôtre, la championne. Autrement dit, Kina Onekanda en direct de la Suède. Vraiment beaucoup excusez parce que nous ça la vidéo pendant la nuit. Donc, nous avons 22 h ici chez nous en Suède. Donc, je crois image vous allez vraiment malamté. Mais le temps me fait défaut. Yango na profité de l'occasion malgré tous attard na meka osala vidéo o ezali suite ya lisolo na biso ya lokuta ya basi. Avant to kende na lisolo na biso naza ko vraiment ko tenir ko saluer oyo ezali ba sponsor officiel ya Dikina TV Ben Benzula 4x4 double pression vraiment mon vieux yango wana la maman de 6 femmes de luxe Madame Odimba 6 fois maman Yayo Yangoana, Madame Karodi, ma série Kalokyo Lelo vraiment oyete. Donc, maman sociale, là, elle a eu la mosapi. Vraiment, on a profité aussi dans l'occasion de saluer ma famille partout dans le monde. Là où vous êtes, il y a bien Yangoana, bah, gros bisous. Il y a bien Moana, il y a bien Leki, il y a bien Tata Mwasi, maman Leki. Donc, voilà un peu. Des gros bisous à vous. Batoto ya Congo, to Kalisolo, Toye na suite na biso ya lisolo ya lokuta ya mwasi pona yo lundi première partie te vraiment landa poto ye banako tozoki mbangu vraiment na ngonga po ye banako zala à la page eza lisolo ya ndeko na biso to surnommé qui bibiche poto ye ba quand même kozala na poto meka ko comprendre il s'agissait de qui tozo quand même moi forme na idée na lisolo ndenge ezali to surnommé qui fiyoyo bibiche azali moi azalaki mwasi alibala camarade na ye ubente ya quartier depuis Lingwala na Kinshasa bakuta na kuna na Angola précisément na Kabinda akomaki ko la kisa bibiche ke ye vraiment azana libala moko apasi nde sala yake bibiche abimaki jour moko boye na butu na likangu tanga soki na ndako mobali abengani abetaki abengani a se retrouver na ndaku ya na ya quartier bibiche alobi tanga fandi 3 jours na ndaka ya quartier comme kotuna ke non soka ozonga mkolonini 3e jour no biki non na sala quand même démarche na tuna ndengeni nde abima asomba inité abenga abengi fi moko kaya balabala esika bibiche afandaki na libala tuna ndengeni mobali na yo fika na bi komeka kutute parce que yendenga zawa kande zakaka donc kanda ezakaka komeka kutute. Chose grave alobi la championne chose grave mutonga na obenga pona tuna sango ya ndako na ngai na tuna sanga mobali na ngai donc azaleka ba fille ya quartier esika na fandaki na libala donc copine na yo azalaki pire ye azalaka likangu ya mobali na ngai ex na ye donc yende nazokende kotuna ndenge nini nde azo signalenga kinonko ya te potangeza ya kobeba mobali na zakaka na kanda nzoka mobali na ngai azongelaki copine na ye wana bakoma kobima na ye afandi pe abikete na fanda na onazela mobala sala nini akitsa kanda mwasi afandi kake pa ser na ye wana amoni ba vérité nyonso kokai komona mobali yango nzoka zaki na bureau ayaka na ye kaka par hasard soka ye na moyi ubente na bapokwa alie asali nini azongi na ye epa ya
et pas ya mwasi na ye bibi saka zaki na ndaka libala na etango nani ya na ya kataza ko sali le ba vanta ba chantage wana ya wana lobaki te ke o azala kaka likangwa mobali. Donc elle se faisait quoi, elle a fait croire à Bibiche que non, elle était à l'aise, elle était posée, donc elle était une femme mariée, que son mari vraiment la satisfaisait na nyonso. Donc voilà un peu ça. Nde sikoyo tango Bibiche akeye pa yaya quartier ke komona ba réalité que c'était pas ndenge yaya bandaki kokosa ye. Andai kokosa yeke mobala pesa ka mbongo nzoka ye moko penda za ko bunda bunda teka ka maya teka ka senga za teka ka sika teka ka ateka ka masanga eye tanga zo ya kotala ka bibisha zo ba mobala pesinga 5000 kwanza mobala pesinga autant mais jamais tango fio to bengi bibish afani na ndaka ya na carte jamais atikali komona mobali apesa mbonga wende 5000 kwanza non abiba ndai ko nanger na 1000 kwanza 1200 1500 suka kaka wana e bazalaki ndako 7 personnes plus ye basali 8 et pourtant ye na mobali na ye na bana bazalaka famille ya 4 personnes. Donc ce mobali ndako pesa 500 bente 800 kwa ndizalaki nango normal au rythme du pays. Mais la sœur alinga ko faire croire les na quartier que non mbongo wana ezalaki mukie ya zalaki mwasi ya bakonzi aza mwasi ya ba changer te donc ya bonga ki penga na ba niveau ba dimension ya likolo par rapport ya mobali oyo abanda ko vivre nae. Comme la foi vient de ce qu'on entend, bibiche pe koyoka comme penda komi on akete ya solo ngai mwana musonge nzoto lokola kati milambo donc na bongi na libalo te ngai foka libala o bazo changa l'aise ndenge a se faisaki donc il se faisait parler. Elle croyait à ça, pardon, elle croyait ce que la sœur la disait que non yo il faut mobali yambo nde siko ekolela ki bibishi bibishi tanga komi pa yaya kuna yaya pe sikoyo akomi kolinga neti a se débarrasser na ye nde bibisha a relater pa ya bikete fona solola na intel. Donc likango bande ko bimane camarade ya mobala ya na quartier ki azula endako yaya wana ayoki nde sikoyo tango eleki baye kokuta na bibisha kokuta na likango na ye ayebise ke non il faut zulanga ndako yoka likango azo yebisa ke oh ngana zulonda kundenge ni po yo zali mosa batu ya libala bino baza res bozala makambo ebele baya ko sala ngai problème baya ko boma ngai oza mosa libala nazo ko recommander yo ozonga na ndako no ya libala ba mama vous voyez un peu abimi na ye ayebaki kaza mosa ya libala mais tango wana ayebisa ki ete ke ozonga na libala no bente na lingite mais tango mon déjà que mwana mosa bato aza hors mariage na hors sa maison je compose ba responsabilité na asali nini akomi kolinga kokima ba responsabilité yango basi nyonso ya mabalo fani na libala na yo mobali moko boya libanda linga kosa yo pourquoi parce que yo ndoza kitoko yo ndoza boye yaya eza elengi ka pozo yiba yo soki oh kuna pe aboyo atiki yo akosala no eloko moko te tango pa kosala no eloko moko te de lo bien lo bien ko yebisa ko ke non ozala ki ndumbo sala ki kindumba na libala. Donc il y a des choses à éviter ata mobala lobelo lito ya ndenge nini autant qu'azozwa yo na ndako moto azo na maboka moto respect kozala vraiment te. Donc les mamans il faut éviter bibishi a se retrouver na situation moko ya pasi abi olobi na ngande ngwana pwana bitenga na yebiote ya na omo nde muta yebisanga kete na zoela onda kute poka parce que bosolo laki abi la championne tayo moko mutu mbalinga malheur nanga akabelinga na mobali aya tie trouble na foyer nanga siko na zulu kata mobali nga zilanga nda kuna ke noza bana nanga ça fait des jours des semaines azo fanda sambana nanga kaka yende mutakeli susu ake osala nini ake oyebisa likangu nanga ki azulanga nda kute poka parce que nazalaki mwasi ya bato abina comme ko vivre na souffrance sans kwanza oyo zalaki eloko te na ndako nanga libala mais comme ko komi nanga neti valeur mobali yango pe ola pesa ngambongo ndenge pesa la kipenga nde na yoka ki masolo eloko te abila championne ezaka pasi na préféré na fanda na libala nanga na la première dame ke ba pesa nga ba mbongo na zala bureau pourquoi parce que respect zata mokiete abina na tunyi na ndenge ni labi yaya mukolo mona zala na voiture ya mobali na jeep ya mobali donc na fandi mobali koto ngai koto to fandi tozali kokende esika kaka bino mikolo boyebi po bakende kobeta match na bango bazokende kobeta match abinga na yebite soki ezalaki camarade mwasi ne soki ezalaki bandeka mwasi ne ubente mwasi na ye moko nga na yebite na mona ka muta zwa loboko na ngai azwa mutu na ye pardon azwi loboko mobali azwi loboko na azwi mutu ya bibish angumba ngo boyo neti abomba bibish abomba na kati neti angunza mapo
bato ba mona ete ayo kotuna bina note ezali ba camarade ya mwasi na ngai na lingi te ba mona yo abina se senta ki humilié abinde ni ngana zalaki na mobali na ngai na kokoma tina ba dimension oyo na fandi na mutuka na mobali tozokende ko sala nini kokende kobeta nini kokende kotumba mbeka nazokende kokende kobeta match mais amoni ka ba camarade ya mwasi na ye a valoriser bango koleka ngai azwi mutu na ngai donc a fini yango presque na mutuka po nini bato bazani banda ba mona te mwasoyo ye afandisi na kata mutuka abi mukolo ngo te suka eka na nzela to kabona eka na ndenga na to beba na ki vraiment na ndenga mabe tant to beba na ndenga mabe na zongi siko na ndaku na ngai bibisa bitango bakabwana na ili kangu na ndenga mabe pourquoi sala ki ndengwana asepela ki nango te zaki humiliation fandi na mwasi bozwani rendez-vous bokende et puis bokende ko beta babale na bino bambunda bo mata podium po moni camarade ya basi na yo alozu mutu na ye ongumba ngo de sorte que bato bazali banda ba mona yete na kata mutuka pourquoi parce que lokola bayebi ye banga ba reconnaître voiture et puis banga ba yeba nanya za na mutuka le causer problème ya boya kinaye nde basuka eka wana basali discussion bakiti na nzela aletanga kiti na nzela direction na ndaku na ya libala direction na kikuku na ye direction na coucher dormir na ye tango akomi kuna akokuta ex copine ya fille na ye, ya mobali na ye na kati ya ndaku na ye ya coucher dormir donc na fio ya bengaka na téléphone patu na ndenge ni position fio na be ko ya na noté mobali na donc kande zali nanu ko ya na noté ba mama des fois bato te se confier na bango kaka bato wana nde babomaka biso bato tozo se confier na bango kaka bato wana nde basala nini babomaka biso na koyana lisolo moko ya moninga ndeko moninga camarade soki moninga ni tokobenga mais ezaka ya ba trahison entre baninga donc yetanga komi kuna kokuta ex copine ya mobali na ye na fio ya benga kia bia bon yango nga na bengi pona tuna ndenge nini yozo yisanga kete na yate fio na tanga moni bongo lokola pengane tozali na problème te atelemi na ye asali akei likangu siko copine ya mobali na ngai wazaki ex ya mobali na ngai telemi pa bana koloba nini ndumba ozongi po anini po esimbi te yango wana yo kozongo oyoki penda soni to ofranchir makolo na yo na kati ya parcelle oyoki soni te bato batali yo te abi mama tuninga ata bandindi balandi yo te nata na nkara ye na bona nga komikitisa na niveau na ye tout mais vraiment mama kozala première dame ezaka kozala première dame malgré na sala ki bêtise wana mobali na nga demander na copine na ye asala nini atika biso franchement na bité tete nga mona bité na préféré sika ba valoriser nga ke sika ba pesa nga mbongo ba minimiser ngai mobali na nga senga copine na ye atika biso na tika bino po ani na ko mona ya soko luka ngata nga osala kindumba babike no tika biso mbali na ya lobike no tika biso pesa nga quelques minutes bana pe ba yambinga na eto nde mobala tuninga oye koluka nini obosani nini otina ye koza biloko na nga bimezo biloko na obimokende abite na meko isa na bite limbisa nga ya po na salaki mabe abi mabe nini osalaki yo moko moni ke ekokite okozwa mobali à niveau non c'est vrai ngai nazana nga mobali à niveau na yo te nazana nga na bositi na osimba pe kisi te po na yo donc yo loko yo osimba mobali à niveau na yo yo zwa kaka biloko na yo metikela nga bana na ngai abi asani mutabona ndaku na ye na mboka mopaya na Angola mama te papa te yaya te ndeko te na sala nini na zwi biloko na ngai kaka ndambo ezalaki wana nazongi lisusu epa ya yaya yango quartier nde na ozongi kuna epa ya quartier yanga azotuna ngai abi yo ozongi lisusu awo abi yaya nazongi mpona na esika kokende te lokola pe likango ya yaya yango ya quartier kome kotala nga bamiso mabeli champion ntango na olobaki na mwasi naza mwasi ntango bibisha lobi ntango olobaki aza mwasi na ndenge na ye aza mwasi kitoko ne kitoko ne longi na taille pe donc nzambe atiki ne loko te abisoki na telemi apenza donc mon kete mwasi nda telemboso na matili kwa talo olinga te mama nanga mais mobali na esiko ya komeki ya ba misu moka mabe mo ba gentillesse ya moi koleka epa na ngai na komi komona ke non ya komi ko se sentir menacé donc komi kolinga na sa nini na kinabite ya ngai nazana esika te na wuti kuna abone ko yambanga na nesika te yo tikelanga mo attend le temps nazo bongisa na ye bandenge nini na kosala te moninga mbali na nga lingi penza te donc alingi te vraiment ke yo longwe na libala no kuna ko fandela nga na ndako awa nga pe na bona nga ngambo moni ke mbali no abenga ki ngai patu na nga suki ser osali boy pona nini nga na sela biza makam na bino ya babolingo nga na kokai kokota te abila champion na oui mobali na nga tanga benga ki ya quartier wana ya quartier ola zipata ngai a exposer nga suki ye elle n'a rien à
faire dans tout ça là eza nini mwasi na ye moko nde mutalingaki ye biata makambo wana te awongana na ndenga ko sakana te aipo yeba ke vraiment lokuta ya basi akosinga na ye ko sala na bêtise na kanya te ko sala na vie ye moko eloka malonga te la champion na ngai eloka malonga te na tikali ko mona tazo tinda mleki na ye na wenda 5000 kwanza eloko te ngaka ndanda ko ya ko betela ngai o mobali nanga sala kibo mobali nanga zungisa kibo mobali nanga sala kibo oui femme ma elle ment moi ça kana lokuta na oyesa bino ba jeune na biso ba leki na biso bino ba o mobali sika okomona la msusu ozo ko lulo yebite biso ba africain surtout ba congolais ba ene na biso baza na habitude te ya kofongola ba leki bazo ya sima motema kete leki so beaucoup te na difficulté biso pe toleka par là e koleka te ba oyebisa bino te ba olingaka ba lakisa bino ke ba onde mto baza nango mais moi je vous dis les filles les jeunes filles surtout ba nouveau mariés attention avec les filles basi baza na lokuta moka makasi bazana lokuta makasa okende ye moka sini babilo kone azui chenette asombi ale yetanga yebisa bi mobile na ya lo yo buketenga pe na mobile mais pourquoi ngazo salela ngate arrêtez biso baso zaka na complexe mingi surtout ceux que moi ça te amité surtout moi si soka ça na entourage mabe akoyi ko sala likambo moko juste kaka pona ba conseil mabe juste kaka pona ba comparaison yango tozo kende ko chaka mibali na biso ba nyongo ya ti awa. Pourquoi? Parce que olingo sala lokola ye. Olingo leka lokola ye. Non. Non. Nde yango wana sikoyo. Nani bibi shalobi abie komi ko yindela ngai babengani nga koto ya wana pa komi ko bengana nga koto. Na bengi mama mzo na kina bi mama ngai alibale kufi. Botindela nga biye nazonga po nasana nga na mbongo te. Na ya mboka oyo na fandaka mukito kutana mobali na boti ba na ngai na sala na ngai lokote botindela ngai mbongo ya tike na zonga na bana na ngai mama banga bibu bande ko na bazoluka basala nini université awa donc ezo sala pema nazo meka nazo kokate sko yo susu kendaki libale susu komi ko le abi mama soki bolingi bolo kasango teke na kufi bo bimisa ngai awa bibi shalobi akoma okende ko bondela mobali nesika chanja kambonga bi papa pardon soko tiki ngai kozala malamu te nde siko mobala tunya bi okendaki kuna simbite nde yangwana abi mengana cheke bavie wana bavie bakisi wana bavie bazana basi kilikili ngana cheke ngape na ndenge na sali pe ki mobali na ngana cheke mibali ozo bimana bangwana ba mikolo muta 50 quelque yozo comparer nanga ngana même pas na 35 ans 10 ans ya vie nanga yoyebi 20 ans ya vie nanga yoyebi nde nzamba ko pambola nga lelo zo sekanga pona ofanza na studio abi mobali nanga tanga yebisanga makambo ne zongisanga mutu la championne c'est vrai mibali wana baza batata par rapport ya biso et loro ni bande ko la sakete mobali nanga ndenga zali wana na âge o ya soki ya comme na âge ya papa na biso to kozala na position tozana ngo na bi papa limbisangai na sala nange loko mabete na ngaki na sala nini na sala mais na sala kite na kosi mobile ndenge wana juste ka pona sala nini na maîtriser mobile mais mobile azala ki catégorie alobi ngai na kolimbisa ote sikoyo na sanya bi osani soko ozwi mobile mususu soko molote na zana makalikanisi na zonga et pas na biso mobile kuta biso zana likanisi zonga pas mso za problème te so zana likanisi zonga pas na biso za problème te na kozonga na bana abina ngana pekiso bana apesinga pe conseil ke bana bana mikie ba ozala malamu epa na yo mais eza problème te soko okende na bana yo pesanga programme bon na bimsa bino na frontière abila champion ba mama bibi shalobi soki ozana mobali na yo yebike mobali na ngalinga ngai ko saba jete soko yebike pe na motema ya mobali na nga c'est moi ngande na nganzama na yebike te na motema Serge la champion nde afanda quel que soit. Ce n'est pas à négliger. Pourquoi? Mon balio déjà moté manesa kana mwasi msusu. Ata osalele bola mundenge ni tozo mona tabatongo ba mbali ngo bazo ya ba comédien abo et tout. Ata osalele bola mundenge ni ezate na ndenga mabe. Mais lokola motema na ye, yo to mtoza ko appartenir yango. Il va faire quoi? Il va aller prendre motema mutoyo motema na sepelisiye. Abila champion malgré ba bêtise. Nangai mais papa bana ngai atika ingati na tanga pasi asombeli ngai biye na bana na bima poto sala nini to kende Kishasa
natali likolo natali na sena bi nzambe na ngai kana buzoba boy kaka penda ntaba boy na keyi pe la champion ata o visa or ya pamba likanga mo pa sombeli ngate mbongo ngo ezalaki kaka na maloba eloko moko pe ya malonga te na bambongo nyonso to ya pesa ngaso na lobi na kanga ezali msusu mo ba 10000 kwanza mo ba 5000 mo ba 15000 kwanza ekoka na ngo ata $200 te na mwa tan oka tozalaki wana ekoka te ya lobi bibisa lobi ekoka te nde sikoyo abimi na bana mobala ki otika na frontière abila champion asomba miliki asomba ba chorisho asomba ma biloki belebele pona bana ye vraiment akei pe asombeli papa na bango 20 ya damjam ya munene bwabi ya bidon abi oyo okinde kopesa papa abi na lela na frontière na lobi papa na limbisa ngai abiti le msusu sima mais sikoyo vraiment moi ezate nde mwasi sikoyo tango basali ba démarche ba bimi bakatisi na mwanda ya Congo ya ngambo na biso ya RDC likanisia lobi ketete ngana okende pa na biso te mobali na za mwana boma alobi ngai na okende kaka na famille mobali na ngai bongo le msusu yako ekosanya yako ekokitisa motema ko ozongisa motema sima likola lokuta ya basi la champion na lobi bakosi ngai mobali na ngako taza mwana mukie dans 10 ans 20 ans lemsa ko koma na ba niveau moko na ba papa wana mais ya wana ye ko kosa ngai nzoke loko moko te ye moko ateka ka mai ye moko ateka ka ba biloko po sala nini amisunga mobali ya kaka na bazer na ba air jamais oyo bolala bolamuka na mobali wana te azalaki likango kaka menga azalaki mwasi na kati ya ndako malgré ba pasi me mobali na ngai ndai ko respecter ngai malgré ba pasi me mokile ye ba ki ngai nde kolo mobali tala même na ye kokuta mobali na likango ayebisa likango dégager ponga na zabiloko na ngai ba respect au mobali wana tikala te ko pesa ngai te na fandi na jeep ko na ke jeep na ngai mais a respecta ki moto ba mona na e passe po ba somba jeep wana azo mutu na nga angumba ngo po ba camarade ya mwasi ne ba mona ngai te vraiment ezaka pasi mama na ngala champion yebisa bana basi des fois to landa kate masolo na biso basi o mobali nanga salaki ngabo mobali nanga zungsaki boy mobali kuna nga kuta salaki boy zungsaki boy nyonso aneza ka lokuta parce que moi ça zalaka na nini ya kolinga ala kisabaninga kinga mobali nanga salila kanga boy azungsaka boy pourquoi parce que na biso basi so mobali asalelo makambo belé cela veut dire que mobali alingi yo mutu mususa koyi kolinga yo mobali mususa koyi kolinga mais soka za na mbongo te moi asalelo makambo malamu ezate abila champion na ngai na likanise ye na bite na okende Kishasa te Kishasa na kendo bakisa susu na kendo bakisa mama na ngai charge na yaki na kendaki ngamo ko Angola na yeko zonga na bana mibale ko simba te abila champion na kenda na libala na nani na famille mobali na ngai na kenda na famille mobali na ngai na kenda na famille mobali na ngai na kiti na gom na boma po mbali na zaki mwana boma yenda zaki mwana Kishasa na komina lingwala leki ya mobali na nga pe ya mobali ayaka mwata moko boy tofandaka na ye na mboka kabinda mais loko atrakaseri batrakaseri le kaka makasi pona mikanda etu yo moko talaka bana pe ya boma baningana penza te abangaka na azonga donc tofandaka pe bien na ye ese na lobike te naza koya na oya koleka nazoya na bana bakoko na bango pe bapara ya mobali na nga pe bamona bana te za yembala liboso ayeza problème ite azui taxi kolonga na mwanda ti na boma komi kuna bayambi etu bo abi ba boti ya mobali na ngai ba boti moko boboto ya kosakana te la champion ba boti moko boboto donc na moni directement éducation ya mwana na bango abi la champion tinde to fande to bota ki bana wana mobali na ngai tikala ko beta ngaka les jours na bimakana na yaka retard donc moni mobali moko penda ayebi ko respecter moi si donc on a kuté na ba boti na libota na ko comprendre bia vraiment éducation mwana na bango nde ewuti pa ya baboti abila champion bayambanga na ndenge muka malamu bayambanga malamu na bakoko na bango vraiment bayamba biso malamu bapesa pe biso chambre to fanda nde sikoyo abi mama we ko tala biso abi mama ngana ko tala bino te nazana nga koleka po mwana na bino aboyi ngai aboya yo ndenge nini abi wana mama bokila ndo yebisanga yebisanga na Kikongo na bosani abi okeke to da ya mbote boy donc yo mwasi kitoko boy akende ko boya boy ya na ndenge nini abi mama mwana na bino aboyi ngai abi te to solola ngai mama na ye ngai nde na bota donc bokila zo biseke yende mama papa pa lobike ye kuna papa bangonde babota ye mato eleka mutu te biso to koyebisa ye ako yokila biso abi mo bika ba parents so se ba koli mwa lingala ndenge salaka abi la
championnat na fandi pe wana loko esi na bebisaki na nga na bimisi bolamu nyonso mais bazalaki vraiment batu malamu mama ya mobali na nga nde mobali na nga ndo betanga lisolo ke mama bango asala babilanga po bango batanga oui ezala pena ndenge wana tango na fandi premier jour deuxième jour troisième jour quatrième jour mona mama azobonga mapa kende bilanga oh na bibo ngapi na otikala te nasala nini nalanda tokomi kokende bilanga na bana na mama bokilo na papa bokilo abi mama moko makasi malesa pusanaki na age me makasi epo ateyaki ngai koleka na ndenge ke mbongola msoko yiko kende kozwe pa mobali yo moko soko osali okozwa tala mama mukolo bazokende kosala bilanga nga kuna leke na makasi est-ce que vraiment na yeba ekomi lukela te ka kotalela mobali ekotinda nga tila champion na sala buzoba na ndako na ngai libala vraiment nini visite na nga na boma ete ya ngai nakenda pe na libala ya semeki na ngai donc leki ya mobali na mwasa balaki pe ye pa azalaki na bilanga donc kuna pe mosala malonge ezalaki penza te soki baobeta bakope na bango na port bakendaka pe siko bilanga abina fandaki wana la champion 8 mois babengaka mwana bango abwaka bibino boyebi ete bozela kaka boyeba ye le msutu tozosola na telefone abi na ozela kaka nayoka nazozela kaka boma ya mboka mukie na ozela kosala buzoba ekomela ngai bato bakotela na baparent babitata na mobala alobi tata na mama bayebi yo te mko bakoyeba yo bakosala nini bakosanza yo mobile sika zokanisa lokola nakoma deja na mwa vie ya boye kuna pe na boma na okende kosala yango malgré te nakoma mpenda kosala bilanga okende kosunga bokilo na ngai makambo nyonso bokilo azalaki na bilanga pondu azali na bilanga pilipili na ya tomate ndaza koexplike nga lobi yaya namoni na ntango ya elanga boye pilipili epesaka mbungu na tomate eza kaka misala komema nini oyo kotula maze abi komema kokende kozwa mai nde eza pasi mene elanga soko oloni pilipili na tomate epesaka mbongo abila champion nga mona nde komona nazomona penza a chaque fois bokokende bilanga boye na mwa 3 panier 4 panier bozozanga nini te bozanga mbongo te boteki pondu boteki manyoko na bi mama mukolo boye penza aza kutu mukolo mamo ya boti ngai azobunda na vie azozanga enkate bonga jeune fille boye habité na décider na lobi mobali ya boyanga te nga na ozonga Kishasa te na obunda kaka na boma nga na vana na bana nga pourquoi kuna vie ezalaki facile kolia makambo ezalaki facile par rapport ya Kishasa nde abandi pe kosala bilanga balakisi esika pourquoi parce que mobali na ye bazalaki na zamba oya bango bapesi pe mo esika na ye bili boso baoseka ngai la championnat bazoseka ngai mais soko za na bana okosala kaka la championnat na sala penza na sala na lona mwa pilipili na nga mwa tomate na ngai abi mwa sipa zanga pondu te nelanga na lona pe mwa banzete na ngai nga moko te me bokilo na ngai asunga ngai baleka mobali na nga bakuzini na ye na bandeko na basi mukolo moko bayeboye basunga ngai penda na kobalusa mabele kolona ndamo to koya kolona basala ki ngo pendant une semaine tant na esi bango kete mama ata mwana bina boyi ngai na préféré na fanda na nga awa ata esika mususu mama lobite mama bokilo lobite esika mususu te ata ya boyo okufanda awa na bakoko na ngai eza problème te me ngai nde mama na ye ngai nde mama na ye yo ko bangelo moko te nde sikoyo basali nini bakei bilanga bibishi alobi la champion na komo pakola mafuta mbila penza na kalingi mafuta mbila alobi na tie mwa citron mais teinture pe kaka ebeba te basemeki pe bazomona yaya mwasi kitoko boye penza likamni babukile pe bazina bangai na eloko ya mabete tofanda na bango donc kifana pe bazolinga nga pe mingi ti babenga mwana bango ifo ya mwana bite mama ngana na musala moyena sala nini na bima ezate mwa liboso eleki ya mibale leki ya misate leki 4 mois ti na 8e mois abila champion esprit na nga kutu deje selungwa kina ngona mobali pourquoi na bi na bunda kaka awa lemsu na koluka mwa fomo ko awa loko sina koti na makambo nga bilanga bakopi ya port na sala nini na luka ka na bunda nzamba kosunga ngai soka opona kolimisa ngai d'accord soka pa kolingane kolimisa ngai te na fani na ngai nanu awa Kishasa vie eza cher na bana mimbalo ko kinu kubakisela suba mama ba charge eza nango na importance te nde sikoyo vraiment na moto komi na 27 minutes tokutani mbala sima
mbala sima na ya na troisième partie suite et fin lisolo ezalaki tellement mulai batoto ya Congo. Je pense que boza ko comprendre ngai lokuta ya basi oyo sali ke moninga mwasi a perdre libala na ye, moninga mwasi a se retrouver na condition moko boye juste ka po yaya moko akosaka ye abetelaki masolo ya vie na ye oyo ye akomi atate. Vous voyez un peu. Donc yango wana basi bazana lokuta yoyo anviaka bato awaya oyebisa oke boye oyebite ye moka betima kelimba na ye a se sacrifier asali bwazongisi boye ala ye kolakisa bike mobali na ngande asalaki yo sikoyo ozomona nini loka mobali na salelaki ye cela veut dire mobali na alingi ye yanga lokola azosala te cela veut dire mobali nanga alingi ngai te. Batoto ya Congo bokeba pourquoi biso basi tozalaka na lokuta biso basi tolingaka toujours ko se faire voir que mobali nanga salaki bo mobali nanga zomusaki bo mobali nanga salaki bo nzoka mobali ya bato te. Tokutani mbala sima pona suite fin ya lisolo na biso ya lokuta ya basi. Merci beaucoup, bye bye.